Bandeko oyo bozali komona na belili nakanisa boyebi deja comédienne na biso oyo auti kotika biso molimo na ye epema na kimia kolo ayamba ye pe azala na kimia bisika ye azali. Nakanisa bandeko ezosala bato ebele choc ndenge eza kosala pe babiso ba oyo. Alors bozali komona ndeko na biso Diane Makila, comédienne na biso Diane Makila, ezali Diane mosusu te, ba Diane bazali ebele na kati ya monde ya théâtre. Nakanisa bomonaki Diane mosusu ou bien Diana autai kobala, mais oyo ezali Diane mosusu. Diane oyo nakanisa boyebi ye malamu ezali ndeko na biso Diane Makila oyo penza bozali komona na elili oyo autotika biso na kombo ya Diane Makila. Azali Diane mosusu te, azali Maite mazali Makila. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko liwa ya Diane Makila ndeko na biso na yebite soki ewuti na nini. Toyebi kaka asalaki AVC, alors kote moko ekangamaki, azalaki na koma, pa lamuki akomomela potopoto, peti sikoyo aye kotika biso bandeko. Alors bamunganga soki basalaki examen complet bakoyeba eloko nini oyo ebomiye. Me bandeko tomeka nanu kozonga mwa muke na sima. Nakanisa soki bolandi théâtre oyo ya les jours les plus longues oyo bokomona Doudou Ngafour azali, bokomona Chiko Mpululu azali, bokomona Mbalo Somba azali, bokomona José de Londres, bokomona ba comédien ebele. Alors dans les jours les plus longues théâtre wana bazako bina okomona Diane Makila azalaki nzoto mike pe azalako bina vraiment kitoko pe azalaki mwasi kitoko pe azo dégager beauté te sikoyo azalaki toujours mwasi kitoko. Mais par là nga papa Robo nalingi nalobela nini, nazolobela toujours makambo ya uto kufa nenga kufi po balobi bien avant que l'hôpital asalaki AVC. To AVC eyaka na makambo ebele, eyaka te na ba oyo bino bokanisaka tout le temps o aza na basusi o baboye na mobali o bapupolaki ye na Gabriel o boye na boye, eyaka kaka na biloko oyo bino bokanisaka te. Yango na lobi tika na zonga na nzembu na théâtre ya les jours les plus longues. Ponga na landa yango, na somba yango na cassette, na somba yango soso na CD, penga moko na chargeango na kati ya ba YouTube nanga bosusu. Les jours les plus longues. Alors bandeko, na les jours les plus longues wana, Diane Makila oyo ndeko na biso auti kotika biso azala oyo babengaka ndakala. Ndenge bomonaka Karine Mokonzi azalaki nsoto mike. Ndenge bomonaka ba comédien na ba star ebele ya musique bazalaki nzoto mike. Alors bandeko, soki botali nzoto muke ya Diane Makila na munene oyo akoma nango sikoyo, nakanisa boyebi
eshanzame pamba te po alongwa na nzoto mike wana akoma munene oyo akoma eshanzama pamba te ekoki kozala na kolia bon kolia kaka moto eyisaka munene me kokozala na kolia naturel ekoki kozala na kolia na bavitamine to ekokozala na yebi te me bandeko kolongwa na nzoto muke oyo Diane azalaki nango kokoma na munene oyo aza nango soki bozwi kaka ba image wana bolakisi mutu aza munganga docteur lokola Mimi Ngando po Mimi Ngando mwasa Trésor Ngando aza docteur soki bolakisi ye distance ya changement ya nzoto ya Diana Makila sima nango bolobi asalaki AVC en tout cas ekozala nanu pe hypothèse pour na docteur alanda atala état de santé na ye examen sala soki eza te alors lokola aza docteur akobase na makambo etali lisusu munene wana po bandeko fo koyeba moto abotama munene abotama kaka munene moto oyo ayaka munene normalement na ndenga normal azoya pe kaka munene na ndenga normal moto oyo oye munene anormal na vitesse moko en tout cas eza pe différent en bref fo yeba tangu yozo ya munene elakisi nzoto no echange makolo na yo evimbi okomi munene tina makolo misapi na yo ekomi ti minene na yebi pete soki lisu ekomaka munene mais est-ce que tokanisaka pe na ba organe oyo eza na kati ya nzoto bamitema michopo bapumo babiloko wana nyonso barein bokanisaka pe na bawana po munene naturel eza déjà différent eza eloko moko estoma na yo na modele oliaka ekokotinda okendeke bongo me bato bayaka déjà munene naturel bakebaka ba oyo babotama déjà minene bango bakendeke toujours na minene na bango me basalaka toujours attention na minene na bango alors toyebi bien na mboka lokola Afrique na mboka lokola Amérique latine alors pe na bamboka mosusu ya Asie kozala na nzoto munene kozala nzoto mike bamonaka neti bamemi ngambu surtout na bamilie oyo ebele oyo ya baklasse moyenne to baklasse ya C mwasi ya nzoto mike neti omemi ngambu fozala munene alors ndeko na biso Diana soki nga natali apparence na ye physique po nga ntango namonaki foto ne liboso ntango bazwanaki makambo na Gabriel naza koyeba te oyo nani oyo awuti wapi abimeli wapi asalaka comédie aza nani mais entre temps koloba nazoloba bongo nazotala pe les jours les plus loin po nga vraiment les jours les plus loin théâtre wana nabandelaka yango tout le temps pourquoi nabandelaka yango uniquement kaka mpo na Diana na ndeko mosusu ya mwasi wana ndenge babinaka kobina wana ebomaka nga mpe babote na bango elawisaka nga nakomaka kizengi koleka komona foto ya mwasi oyo atikali bolumbu alors na mesala kotala yango chaque mois me naza koyeba te ke oyo azobina Diana ye wana kaka bazolakisa nga baza na problème na Gabriel petit na petit naye comprendre po oyo babinaka ti lelo nayebaki bakombo na bango te nayebi te soki oyo ya mwindo azobina ya nzoto nani nayebi pe te oyo ya nzoto mike ya molai azobina soki nani nga nayebi kaka ba José de Londres nayebi ba Doudou Gafura nayebi ba DiCaprio nayebi ba Mbalo Sombo nayebi ba Mete Kapinga bato wana nayebaki me mibale oyo baza kokata danse oyo bazopesa nga elengi na gu
bango nayebaki bango te. Alors malembe naye koyeba ke Diane oyo nazomona ye monene ne longi différent ezali kaka oyo nzoto moke oyo azobina oyo azokata danse. Bandeko nakamwaki nalobaki oyo soki asalaki eyoma na États-Unis na ntango azalaki nzoto mike soki azongi eloko bakokangele kaka eza baprinte to ADN. Mais soki asala eloko te achange identité patambolaka tout le temps na bagane na maboko na hiver, en tout cas oyo mpo bakanga ye eza impossible mpo achange amodifia transmission moko ya kosakana te lokola kaka XOR. Voire même nga namonaki oyo azali X Diana. Mais lokola kombo na ye mpe Diane Makila nalobi eza kaka eloko makila aza Diane Maite. Poto kutu bwaka musika. Alors lelo oyo ndeko na biso Diane Makila atiki biso molimo na ye epema na kimia. Atiki mokili oyo tozali oyo nga papa robona lobaka mokili elengi. Atiki fufu bino moko boyebi valeur ya fufu. Nazosala baventure te mais nazoloba réalité po ntango tokendeke tokanisaka totikaka mokili mais totikaka biloko ebele oyo tolingaka fufu loso biloko ebele atiki akei. Bandeko ezali pasi na motema ezali eloko moko choc. Alors bandeko pourquoi nazolobela monene na ye parce que akufi na AVC. Lelo oyo bato bakoluka azalaki na nani aswana na Gabriel. Oui, Gabriel na 2020 asengaki déjà pardon na mabe nyonso oyo asalaki alimbisaki asengaki be pardon na bato basalaki ye mabe. Gabriel asengaki pardon na Diane Makila na kosi te bandeko boyebi yango. Alors bandeko Diane Makila bazotuna awutaki Brazzaville foko luka to yeba na Brazzaville soka salaki nini. Bandeko maladi oyo kangaka bongo oyo provokaka AVC ezo senga teke awutaki Brazzaville. Na Brazzaville mutacheli ye poison azate mutu pa bomiye azate comme tel akokozala mais bokoko banda na maloba bongo te parce que bozo botsa ba ide moko ya mabe na batu bozo linga boloba na batu boye soki Diane Makila akufi ezali liwango eyekaka sikoyo makambango ezalami sikoyo mais bozo yeba teke Diane Makila awuta ndakala. Pourquoi pas Mouchop? Diane Makila awuta Mouchop ayeko koma ndakala ou bien sote kutu ki ndakala mbala moko libundu. Bandeko wana ekoko memaye na AVC. Oui, ekoko memaye na problème ya motema potang batu bakanisi AVC bakanisi ezali eloko moko etambulaka na likolo pene ya bato yo baboyani na mobali pene ya moto bafingi. Non, eza problème modèle ya kokatela motema parce que eza toujours likambo na motema. Alors monene ya brusquement ekoko troubler motema. Ba vitamine ya bimela ekoki kobebisa barin. Alors malembe ekotaki esika boye mozotambula normal sima nango okosala AVC mbala moko ka okangami ndenge Diane Makila asalaki. Mais bandeko oyo nga mpe nazoloba eza hypothèse. Mais hypothèse na ngai soki bopesi Mimi Ngando akoloba eza hypothèse ya konéglige te. Lokola yaza munganga akondima hypothèse nanga te bango bandimaka examen autopsie na état de santé na ye donc histoire ne ya maladie. Mais lokola pe na Congo histoire ya maladie ezalaka te
ata kuta ezali me ntango omelaki bakongo bololo wana bakomaki te na histoire ya maladi yango wana histoire ya maladi ezali difficile me nga nakoloba na bandeko oyo nyonso bazali bamichopi to bandakala bandeko bote esengaka kaka te oya monene bote esengaka pe te oya moke tozomona ngo na bato baza na mbongo ebele basali basijiriji po abima kitoko ebebisi ye lisusu azongi achange moto mosusu po babongisa ye ebebisi ye lisusu akepa moto mosusu oyo asomo nango alobi nakokosala eloko te ye alobi sala kaka alobi nakosala me naza sire te parce ke baoyo batie yo ebando biso kaka lobanga na tiango stop ozala kaka na makoso oyo ebimi yo me etikala libela boye okoma actrice to acteur makoso ndeko na biso oyo ya Côte d'Ivoire te me makoso penza oyo tali mwana mwasi omoni wi makoso omoni mikwa ekolaka te mekoli tala songe yango bandeko soki bato baza na bamilliard bazozwa problème na bamilliard na bango moko mpona kaka bachange bakoma kitoko koleka bazalaki alors faut kokeba na Afrique surtout na Congo nazoloba po ya makambo ya Congo oyo ezoleka sikoyo baactrice baacteur bachroniqueur bachroniqueuse ntango bazobengo michopi talaka na kitalatala talaka milie na yo mpe yo moko liboso nanu talaka soko osepelaka na nzoto na yo me mikutu osepelaka nango te linga osepela nango mpo yango wana nkolo apesi yo ntango yo kosepela nango bato bakosepela na yango parce que soki olingi osepelisa bato nayebi te soki mpenza bato yango bakosepela mpo bato oyo basala effort basepelisa bato basepelisa kaka te basepelisa kaka bato balingaki basepelisa te bandeko sepelaka ndenge yo ozali sepelaka na vie oyo vivreka sepela na yo moko mpo na ngai nayebi eloko ebomi ndeko na biso Diane Makila te me nde pa na ngai hypothèse ya changement ya nzoto na ye nandimi te ke ejua erole te na maladi ya mike mpo soki olongwe na te ya moke bongo mpo kende na te ya monene bongo en tout cas na nzela okozwaka bacomplication ya santé ekosenga tout d'abord bandeko boyebi yango bien même ozalaka na poto soki ozalaki na nzoto moke bongo ochange en tout cas babando talo toujours bakontrole système cardiaque na yo donc motema pourquoi bakokontrole système cardiaque non mpo bamoni nzoto na yo echange nakanisa biso nyonso toza na poto awa toza mingi baza na bakilo na ndako même soki okei pa ya généraliste même oke pa docteur ya pembeni atunaka toujours oza na combien de kilo ou bien bamatio kilo bayeba kilo na yo bakomparaka kilo nozalaki nango ane leki to mokolo leka pa na ye na kilo okomi nango mokolo yaki me sikoyo Diane Makila nayebi te soki kilo na ye banda binaki les jours les plus loin les plus longues ntina mokolo ya lelo bakontrolaka kilo na ye bo kilo akontrolaka te ye moko amonaka azokoma mwana mama misuni problème eza te kozala misuni eza mpe elenge eza gu me bongi obotama bongo neti Christelle Fernandez Christelle misuni osomona misuni oui aza mpenza na misuni quelle misuni yango wana Diane pa komaki na quelle misuni makende kotalisa système cardiaque na ye po eza nécessaire système cardiaque baza nécessaire misuni te moto ezalaki kaka nécessaire yango bandeko botika na bino koya kokangaka deja bandoki na bacomédien soki eza hypothèse okangi ndoki problème eza te bombango na motema soki okangi ndoki na Brazzaville bisika wutaki bombango na motema soki mpo kanisi famille na ye bazobombela bino sekele bomba yango na motema
parce que biloko ezali ebele oyo ekoki koboma Diane Makila akomana AVC oyo asalaki. Soko asalaki yango ezali muke na ye na munene na ye na ndimi te ke ejouer rôle te, ejouer rôle bandeko. Ezali pasi mingi, mais la vie eza bongo. Yango na bandeko boyeba, surtout ba jeune homme boyeba. Komilinga yo moko eleki nyonso. Kozala oyo zali eleki nyonso. Ozala muke, ozala munene, ozala kaka kitoko. Tango zo sepela na yo moko. Tango zo sepela na yo moko, batu bako sepela na yo. Ata ba sepeli no batu mibale to mutu moko, pourvu que ba sepeli na yo. Ezali nécessaire, ezali malamu. Mes sincères condoléances na famille ya Diane Makila. Mes sincères condoléances na famille na ye oya ba comédien. Pe mes sincères condoléances na famille congolaise nyonso. Pe mes sincères congolais mes condoléances na balingalophone nyonso, na ba swahiliolophone, na ba chiliolo bada bon, balangi wana nyonso bo vaccine sima phone. Botindela bango pe ba téléphone basalaka nango. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.